Voilà, bonjour, bonjour, bonsoir, partout où vous êtes dans le monde, je vous salue. Voilà, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pour essayer d'analyser, parler concernant les histoires qui se passent dans notre YouTube de la communauté ces derniers temps. Le problème de certaines personnes qui disent que chroniqueur, to chroniqueuse, tout ça, a tanga combo ya tel ou tel thé. Moi, je me demande, l'air batubaya au sala ba analyse. Est-ce que tu as aussi ba analyse pour na photo tout na batu muto ko c'est l'analyse? Non. Et ça ozo sala musala na yo, au sali chaîne na yo pour na ko traiter ma kambo ya communauté. Alors, si je parle de quelqu'un, ma bende soki au comme na niveau bandi ko finga mutu. Mais ce que vous analyser c'est quelqu'un, où est le problème? Donc ba te belé ba comment na ba soki ba fanatique na bango na ebite ndenge ni na bengango. Donc siko bino bobo mela biso misala. Ba to ba comment na ba fanatique na bango bo tanga leader na biso te. Bo ça ele ba analyse te. Est-ce qu'on fait les analyses? Vous jouez na média, hein? Basa la analyse, il faut que mutuana aye bisa que ça langa analyse. Non. Basa la analyse par rapport na problème ba moni na kati ya YouTube. Mutu loko la ngasi pour na sala analyse ezala na tali na YouTube na moni likambo moko boy na sala langa analyse. Et puis na lingi te ke mutu na yotu ko sala analyse na mutu abenga ngai sanga po lobaki boy non. Na sali analyse par rapport à ndenge na moni li yango. Normalement ezalaka bongo bo kiko force ka batute ke batala analyse ya oyo basala analyse ya oyo te. Donc bino ba fan soki ba fan ya batu nde bo komi ko pesa batu ya media ba loi na bino. Donc asala ba analyse ya mutu boete, bo sala analyse ya mutu boete so ya mutu oyo soki bo sali yango to ko funda bino soki ba ça c'est quoi ça? Hein? Là mitu na toza vraiment la communauté ni nano franchement. Mon ça la analyse ça n'engage que la personne qui fait les analyses, je crois. Hein? Et là quand mon ça l'analyse il faut y baquer donc ko fingate. Mais so non lo bam eloko moko ele kan eloko la eloko ya papa na biso oyo Koffi Olomide. Les trucs de d'autres kababa là. Mais si on parle de ça, où est le problème? Où est le problème? Yo ozu biloko o poster na page na yo. Alors batu basala nde analyse siko batu basala analyse te yo moko poster biloko na page na yo. Siko olingi batu ba lobela yango te. Mais o poster yango pourquoi? O tiango déjà eloko soki eza déjà public. Batu ba lobela kaka. Ngana sala to sala ba analyse ya ba biloko eza public. Jamais que komona batu ya media bakena ndako ya mutu bake kozwa information non. Yo moko so bimisa ki likambo moko boye. Ndesiko batu baye ko lobelango. Et puis batu ba lobela rezaka batu kaka boya pam bateza batu ba yebani déjà bati ba bimisa kombo. Alors batu basa ela bango ba analyse. Osu ba biloko komi yo moko komi ba biloko na page na yo. Siko batu basa ela ngo analyse te, basa la analyse te. C'est quoi ça comme histoire? C'est quoi pour bando tinda kande batu na bino soki ba fan na bino ba ya ko ebisa batu oyo il faut ba loba oyo il faut ba loba te. C'est depuis quand tout ça là? Et ça quand même média c'est pas eza ba kolo eza bino de boko pesa batu ba luate. Qu'il faut lobela mutu boye mutu ko lobela ete mutu ya biso ko lobela ete. Pona nini? Bo s'arrange kana avant tia babiloko na kati ya nini na yo ya page na yo tala kango est-ce que ezali bien pona yo moko na notala est-ce que eza bien po batu bakozwa kaka bakosala yango ba analyse yo moko si otie na page na yo soki pe ozalaki mutu ayebani te bato bayebani te baza kombe batiaka babuzoba na ba page na bango bato bakipaka yango te mais soki yo so bimisi mutu oza déjà étoile ya communauté donc bimisi déjà mutu obimisa ngo na ndenge ya mabe obimisa ngo na ndenge ya kofinga obimisa ngo na mais obimi quand même po bato belebe bafinga ka babima apeti bon obimisi mutu na yo okomi étoile par exemple babongo bo bimi quand même boyebani ndambo na communauté. Alors, ce qui est commis eloko na page na yo.
bato bakozwa ngo ka bakosalela ngo baanalyse, c'est normal, c'est tout à fait normal. Bobebisela baninga misala te, baninga basala misala na bango eza baanalyse na bango, akozwa babiloko bino botia na bapage na bino, bato bazwi yango basalela yango baanalyse. Eza normal. Moi je trouve ça normal. Parce que ceux qui ont ligné l'eau qu'on a eu banate au côté kango en secret. Mais l'air aussi au bimi c'est un aussi tient mon page na c'est que comme public. Pour l'air comment qu'il y a une page au appuyer qui place ba commis public ou appuyer qui place wana de bimi c'est un public mutu to ki kozwa asali ya analyse. Alors wana eza foot ya nani? Ya batu basali analyse to ya yo mutu check biloko na media. Toko la ko bandeko. Pour ceux qui biloko no eza na kati ya ndako na kati ya chambre mutu moko kendo lokota ngo kuna te. Makabele kaka na ba chambre na bino mutu ayeba kango azate. Mais là aussi bozwi biloko na bino botiango na déjà na ba public. Siko bo linga botiango na public mais batu ba lobate. Hey. Bo bimisi biloko na public batu ba lobelango. Tozo lobelango parce que botie biloko na bino na public to ko sala ba analyse. Sinon bozo bomela biso misala. Biso bomeli biso musala. Po bino bolingi balobela ba biloko na bino te. Non, pourquoi bimisi yango alors? Net biloko eza na kati ya ndako nanga awa eza secret muto oyeba ngo ndeni. So na bimisi yango te na public. Mais soki na komi na page nanga. Na komi na page nanga Rosette la Fleur na komi biloko kuna na page nanga. Muto ake kuna alokoti biloko yango asali yango analyse. Na ko ya ko benga ye ko pekisa ye pourquoi? Non. Non pekisa te. Parce que ça déjà public et na c'est la bimisi yango na public. Et c'est sous yanga moko te. Et ça déjà public, et ça déjà mututo ki ko simba na ya zui asali o ya lingi. Parce que na bimisa ki makambo na nganga moko na longola ki yango na kati ya chambre, na kati ya ndako, na tia yango na public. Alors batu bake kuna bazui yango basali yango ba analyse ça problème na bango te. Toko la ko. So ki oza mutu ya public, oza déjà ya public, aussi o bimisi mutu oso yebani, do eloko nyoso ko sala oyebaka nzoka, yo moko osala attention oyebaka eloko nini ko sala na eloko nini ko sala te. So ko lingi batu ba lobelo te. Mais tant que boza ko poster ba biloko na bino na ba page na bino. Biso toke ko zongo na ba page na bino kuna. To sali ba analyse, est-ce que zelo ko bengela mutu lisusu? Non, je ne pense pas. Bo bomba ngade ba secret na bino na bakati ba ndako na bino mutu kontra na ba ndako na bino gondo zo makamu na bino azati. Mais tant que c'est bimi na public tokoloba. C'est ça le problème. Mutu soki aza déjà na ba niveau ya ba tout le par exemple le président de la République, on peut que ça va te parce que ça déjà en public. Tant que si vous bimaki na ba YouTube oyo bo sala o bo sala wana. Batu ba yebi bino na yango, ezala ya mabe ezala maya malamu mais batu ba yebi bino na yango. Alors, makam na bino to batu ba sala yango ka ba analyse. Parce que boza déjà batu bo sala déjà ba kombo na kati ya communauté. Batu ba ko lobela yango kaka bandeko nanga. Tu vas relobela bino kaka. Parce que sinon la communauté est sur un sens c'était que mutu avandi na kwena ye mutu moko azoloba te. Non. Osali likambo obimisi yango libande ko lobama. Malgré ndenge bosi bobimisa mituni ngana bosi boyoka na ndenge wana. Mais soki bobombi makambo na bino na bandako na bino. Bozwi ba mibali na bino bobombi yango na bandako na bino. Mutu olobela yango azate. Mais ceux qui ba bino moko esu bozu ba mibali na bino na boye na bango esu na ba télévision to koloba kaka. To c'est la ba analyse. Muto ba fio ba yebani tata ba bibisi muto ba to koloba te. Mais muto asi ayebani ceux qui bibisi muto ba tout ba kolobela ngo et c'est normal. C'est normal ba c'est la ba analyse. Musala ya média yango wana. Média ezala ka quatrième pouvoir non. Musala média bo ko pekisa média sala te na communauté. Parce que au comment que loko moko boye na page na yo batu bake kuna na page no ba bimisi ba bandi ko sala ba analyse siko pekisa batu ba sala ba analyse te non ezala etambula ka bongo ta bomba ngona kati ya chambre na so bombi makambo na kati ya ndako no mutu moko kende na ndako no kende luka information azate mais l'air ma information essaie bimi libanda batu ba ko luka kaka batu ba ko lobela ngo kaka c'est normal c'est clair ezana ndenge ma beza na ndenge malamu. Parce que analyse ça bat musu basala analyse ya mabe mais mutu musu peut asala na analyse bien donc nous il faut accepter parce que vous êtes déjà battu public, vous êtes déjà des hommes publics. Vous êtes déjà des personnes publiques. Donc vous avez choisi on dit maranyoso
po biso to ko fana te ke tozo sala ba émission sous te po o ya lobi bo lobela ngai sous te ba fane ko lobi bo lobela sous yete ba fane ko lobi bo lobela sous yete siko donc média ku fin po mutra mutu alingi su ba lobelete mais siko pourquoi ni bo bimisa makamu na bino na média parce que babilo ko wana po to mona ngo bo klikaka bino moko bo fina ka place ya public eza ko sala vidéo na yo place ya privé ezali na place ya public ezali soki o fini place ya privé e o fana nango na téléphone na yo so na obi vidéo oyo bato bamona yango te na kofana sango kaka na téléphone nanga mais tant que na finaki déjà place bakomi public c'est que na lingi public emona yango sikoyo soki bato basali analyse après na vidéo nga nasalaki mabe ya bato eza wapi wana eza wana wapi bato basali mabe moko te nga moko na bimisaki vidéo na nga je dois accepter. Et puis ceux qui déjà sont bimi na communauté moko boye donc oyebaka bato bakolobela yo ezala ya mabe ezala ya malamu et puis bato bakolobela yo bato oyo pe bayebi yo bi bayebaki o bazoloba asali yango te mais eza important que oya ko se justifier parce que tu es déjà une personne publique olinga te bato bakolobela olinga te bato bakolobela oza personne publique bolukaka kistare kasi yango wana bato bakoloba na ndenge ya bien na ndenge ya malamu na ndenge ya bien na ndenge ya malamu il faut supporter, il faut avoir un grand cœur ke ko bengaka bato omoni soki kokotisa vidéo eza blague te osali émission bo traité vidéo wana bokotisa yango ekotaka na ba surtout na Afrique ekotaka na ba megat c'est comme toi ayesu kolongola vidéo wana tu vois que bon c'est ma dépense donc mutsoki déjà aussi obimi na ngina lobaka boy mutsoki aussi obimi déjà na communauté zala na motema ya kilo zala na motema makasi ya ko supporter ba choc nyos parce que pour comme place ozali pour comme na place wana ya koyeba na communauté donc tu as fait un effort et yé yango mokoti osala ki effort ezala ndenge ya mabe ya kofinga ezala ndenge ya malamu mais osala quand même effort moko boye pour comme place ozali alors lero komi place wana donc place o bato bayebi déjà bato na communauté batanga kombo na yo c'est que osala ki effort moko pour koma wana alors okomi place yango alors il faut supporter bako bimisa kama makambo na misusu oyebi te bako bimisa mais ce que le bio banda ko s'expliquer ko pekisa bato basala ba analyse oko craquer oh il faut accepter il faut ko kangi matoi na yo oso obligé ko yoka nyonso te et puis surtout o tient déjà biloko yo moko okomi ba biloko na page na yo mais bato ba okende ka na page no bato basusu kutu balala akuna tema bosibo bimisa mitu to benga ngwata bongo bato balala na ba page na bino alors soki okomi eloko avant komi eloko il faut réfléchir eloko na otia o est-ce que ko benda ba polémique était ko benda ba bezite ko komaka bi koma isusu te soki oso bimisi mutu na communauté moko boye et puis bato misusu kutu bazalaka soki asi abimisi mutu babimaka kutu su pampamba te et puis balataka esu n'importe quoi te nyonso akolata eza déjà marque parce que ye moko aza déjà marque eza bilamba misusu ya pampamba otia esu na nzoto te eza basuki misusu otia esu na nzoto te parce que eloko nyonso okotia ekomi marque oso obimisi déjà mutu yo oke kolokota bato moko otie na page no bato baloba te pourquoi non parce que yo moko osala ki erreur déjà donc il faut ko éviter les okomi déjà mal obimi communauté moko boye basi babimisa yo aussi obimi na communauté moko boye babimisa kutu te po mutu ami bimisa ye moko donc obundi okomi niveau wana communauté wana bayebi yo alors nyoso ozo sala il faut bando contrôler oze so mutu normal te ponga na ko bima nanga awa na ke nanga na vie na fa nanga na restaurant to libana na zolia nanga beta masolo nanga muta ko kipenga azate mais mutu asi abimisi mutu na communauté ba ko kanga photo tala place ya ka kolia tala ye wana tala biloko alati donc il faut la mutu banda ko se contrôler c'est ça qui star bolinga ki star kasi yangwana star aza mutu moko ba poste la kae makambo ba sale la kae ba analyse mais il faut la na kere ya ko supporter ba choc parce que aussi au commis quelque part on a déjà star tout le babongo
entre guillemets oza déjà moto ayebani na communauté songolo mpakala donc nyonso okobanda kosala ata soki okosoli bato bakobanda kotala yango oki ozala place yo ozomona ta mosu bato bamoni yo te zoka nde motu moko aza kuna asi akangi yo foto donc obandi kotala place no oki okende place no oki okende te makambo no oki osala lisusu te donc boza bato moko ifo bose controlaka même na bapage na bino ozokoma eloko yeba ozokoma nini ozotia na page na yo babilongi ya bato yeba ozotia elongi ya nani parce que eza na bato oyo balalaka na bapage na bino mpo bino boza deja bavedete bosi bobimisa deja mitu eza bato balalaka na bapage na bino balamukaka nango et surtout conseil gratuit kozwaka nyonso te otia yango na mutu oya kobela pamba okoya kopike bacrise pamba eza biloko mosusu otalika otikino parce que oza déjà vedete ya communauté na bakoloba olinga te bato bakoloba parce que oyebani déjà na communauté na bino bosupportaka yango kaka ezala ya mabe ezala malamu faut supporter baexplication wana eza ekobimisa kutu yo ridicule po bato bayebaka mutu déjà comme déjà vedete donc akomi déjà solide aza préparé lero bande komata bando oyebaki ozomata ozokoma star seke bato bakobanda kolobela yo e bato bakolobela yo na babie mpe na bamal eza te ke o bato bakolobela yo kana ndenge ya bie ya kobondela yo ya kokumisa yo te bato mosusu bakolobela baparole ya mabe eza mpe na motu mosusu ntango mosusu mpe ayeba ane kaka koloba te abande kolinga mpe kosala o mabe te kolobela o mabe te mais aza na baargument te to aza na bamo ya koutilize te alors akomi utiliser n'importe quoi yo omoni yango ingire alors il faut laisser tomber parce que eza babiloko esalaka 2 jours 3 jours elimwe nango 2 jours 3 jours elimwe ofandela kutu korépondre bato te omoni kutu mama 21h pumpum nazongisela ye te afinga nga nazongisela ye te mpo nayebi eoleka nango nazongisela ye te nazongisela ye te mpo na nini nga moko nasali video na explike ye makambo soki sikoyo ye azongiseli nga sikoyo ngai ifo naya lisusu naya lisusu kopesa ye lisusu naya eza koloba lisusu bon wana ekomi bacontrarande wana ekomi badiscussion wana ekomi ekobenda bamakambo kofingana kozangela na barespect nga nalobi na bimisi oyo nazalaki nango bezo ebima donc oyo akozwa conseil azwi mais soki sikoyo moto amoniki esui ye aye kozongisela nga kofinga nga na kozongisela ete na kosala biso video te mpo nga nazalaki nango ya koloba nasi nalobaki yango sikoyo oyo ye korépondre oye kofinga nga bosiko na kosani kofinga yo te nakoya kofinga ta parce que kofinga mpe ezalaka éducation ezalaka mpe na ndenge ya moto akoleli eza bato mosusu mpenza kiloko obimisa eloko ya kofinga nga na obimisaka yango jamais ofinga motu te donc c'est pour dire que na bato bayebana na communauté na biso congolaise mpo namoni mikolo na youtube na biso eza kaka batanga nkombo na nga te basala boye te groupe oyo elobi boye oyo balobi batanga motu na bango te oyo botangi nga mpo na nini sikoyo soki totangi bino te bino nde bobimisa mitu na kati ya communauté sikoyo tosala baanalyse ya banani toluka maboka tosalela yango baanalyse to bafleur ya bandako na biso tosalela yango baanalyse tosala baanalyse kaka bato baza na kati ya communauté osala mabe osala malamu bato bakoloba kaka ozala sainte osala esu eloko ya mabe te mais telemaki osobimisaki mutu na communauté bato bakoloba kaka c'est normal c'est ça être star non obili okaise kaka star yango eza kaka bato bayaka bebe anu fe dodo non eza baanalyse eza bato bazoloba bakoloba kaka ezala nde na motema makasi soki oza deja na oso matini nzambe amatisi oyo deja baniveau moko boye ozala motema makasi obeti kaki paka kokolo voilà omoni eoleka nango c'est normal bongo oyo bakofi bazwaka mikolo nyonso soki bino bokoma baniveau bakofi te bachroniqueuse na bachroniqueur bokoma baniveau bakofi te
bakofi ankesaka tout soki okomi déjà oyebani déjà obimisi déjà mutu na communauté mama kozala kokanisa te bato banolobela oka bolamu te bandosala baanalyse misusu ya etengama mosusu etelemi mosusu etengama me yo sikoyo okotala bango te ose focaliser na makambo ozosala o avancer comme ça sikoyo bango bazolokotaka oyo ozokweyisaka wana bato bazolokotaka ngo et on avance mais yo kobalukaka lisusu oyo okoma mwasi ya lotiti kobalukaka lisusu na nsima te otalaka bato yo ozo avancer focalise toi parce que oza déjà vedette na communauté na focalise toi continue à faire ton chemin et puis bato bazolokota oyo ezokweya nsima na yo bazosala yango baanalyse c'est comme ça obimi déjà oza déjà star ya communauté oza star donc oza vedette ya communauté na yo donc oki ochange yango te bato bakosalaka baanalyse bato bakofinga kaka bamisu bakokumisa bamisu bakofinga mais ondimaki kozala star ondimaki kobima na communauté ondimaki ozala vedette ya communauté ondimaki oyebana na communauté alors il faut avoir un grand cœur pour supporter voilà po biso tokosala biso baanalyse o tosala biso soki tomoni tosala baanalyse kaka na bino soki bino sikoyo bolobi tosalaka esu baanalyse te sikoyo tosala baanalyse ya banani tozuka maboka to bakamera na biso c'est ça média yango wana donc boza bavedete ya communauté na biso communauté nyonso ya monde entier balobelaka bavedete na bango parce que kobima eza blague te okoza moto ofingaka lokola akufa me obimi pe te okozala mpe moto osala mpe bolamu makasi obimi pe te bino botombola mitu boza bobima quand même tolobelaka ya bino mpo soki moto alobeli bino bato batalaka alors tolobela bino so ozwi mwana mwasi moko boye ayebani to bandi kolobela baotala na bango te bango balingaka kotala bato oyo bayebi déjà alors boza wana nga ata nkombo ya moto botielanga motu te boza wana bobima déjà alors biso tokozwa ka bino tosala baanalyse sur bino soki mpe echoke yo mela kaka parce que so bimi déjà lobi ntango mosusu mpe okanisela yo asali yo mpe ya bien surtout bapage na bino bokontrolaka ngo eza na bato balalaka na bapage na bino balamukaka na bapage na bino soki yo otie eloko na page na yo olingi siko ekufelaka kuna na page na yo non bato bakokende na page na yo kozwa bainfo parce que à partir ya bainfo na yo bakosala bavideo bato bakoklike mpo kombo na yo eza deja wana mpo kombo na yo eyebani deja alors kistar bolukaka yango wana na positif na négatif il faut toujours encaisser boyebi combien ba Beyoncé bayokaka boyebi combien ba Kim Kardashian bayokaka soki okomi deja na niveau obimisi mutu na communauté yebaka zonga talaka sima zonga ka mutu yango mona bato ebele bazwaka ba manager azwi mutu moko boye azo manager biloko ne nyonso mutu wana ayebi ke okolata lelo boye lobi okolata boye okende kolia place boye obima esu boye te mais ya bino kisala ezalaka ngulungulu obimaka boye obimi ndambu mutakala sikoyo soki bato basali analyse bato nde bakomi mabe oke na page no komi bikoma sikoyo bato soki bato balobi bato basali mabe mais bosi bobimi déjà obande oluka kobima boyokani déjà boyebani déjà alors comportez-vous comme des stars de la communauté c'est tout c'est ce qu'on vous demande comportez-vous comme des vedettes de la communauté c'est tout comme ça bato babando sala bino babiloko ya professionnel bino bosala ki professionnel on fera des analyses professionnelles mais ceux qui bino bozo sala ba désastre bozo sala ba biloko bo sala wana biso to lobela ka biloko bino bo sala c'est à vous de vous comporter bien bozo ba manager bozo ba to bazana expérience ba yebi ndenge ba star ba tambolaka ko bozo ba star boluka batu bo futaka bango fin du mois bazalaka wana pona ba journée na bino okokende boye osala boye okolata boye lelo okolia boye lelo okende boye lelo osala boye comme ça boza na moto azolandela makambo na bino po bato penza bakota penza bakende kosala ba critique ya mabe ozala passe parce qu'il y a quelqu'un qui gère tout
toyebi ke ba vedette ba communauté belé bazalaka na bato bazo manager bango po ba erreur esalema te ba page na bango bato musu bato ba manager ka bango. Alors vous les vedettes de notre communauté oboza ko se plaindre ke bato bosela bino ba analyse ya mabe basalaka analyse par rapport ya ba comportement na bino. Comportez-vous bien bato bakosala ba analyse te bakosala bino ba analyse ya mabe te si vous vous comportez bien. On fait des analyses à mabe quand vous vous comportez mal. Alors, ceux qui ont déjà vedette dans la communauté, conseil non pesa bino, baninga basala rabo. Tu cherches quelqu'un, tu engages quelqu'un. Oyo astangela biloko wana. Via basta le tambola randengeni. Comme ça mutuana chaque matin, a peso ba programme. Aujourd'hui tu as ça à faire, ça. Lolo ko lata boy. Po batu ba ko finga te biloko lati. Lelo ko tsuki na yo ko sala ngo boy. Ko kendo sala basuki ba simanda kote. Nanda ko mutoko sala suki ba salon penza. Place ba star ba kenda. Comme ça batu ba ko mone lo ko fingoti. Batu ba ko mone o elo ko fingoti. Mais ceux qui yo moko ozo se comporter ozo kende kabo oyebi ki oza déjà oyeba déjà na communauté. Ba communauté ngo pe tondi na poto a. Bon, ba noir bateau na wana poto. Yo okende boye mabe ozonga mabe. Bato ba beta ka masolo na yo. Ya mabe. Parce que oyebi ko se contrôler te. Alors, il faut engager bateau ba gérer kabino. Si y a des gens qui vous gèrent bien. Et le ba fali ba entourage. Ceux qui ba entourage les a bien. Muto lo ba bino azate. Mais ceux qui entourage les a bien te. Bon, tout le monde est là au moko boy. To sala analyse. Nous on est là pour faire des analyses. Boko peksa biso musala te, boko peksa biso ko sala ba analyse te. Tout biso to sala ka ba analyse to moni eloko, to sala ka ba analyse. Tiko ko landela kango ko ya ko répondre wana mabe ezo kitsa ki star na bino. Botika la kana ba ngwende na bino kuna likolo. Botika ba tu assez, ba sala ka ba analyse. Focalisez-vous, focalise-toi de ce que tu veux faire. Tu te focalises, tu continues, tu prends ton chemin. Si maintenant ba to bazo lokota ka sige ba bazo lokota ka ba sige ba c'est la analyse. C'est normal. Mais toi focalise-toi. Il faut savoir ce que tu veux. Oyebi ko komi déjà mutua yeba na communauté. Comment tu dois te comporter pour que ba to ba loba toujours mabe na yoti. C'est ça. Alors ba bilo ba bongo ngana yebi na mboka en Allemagne salaka. Mutuka soki ka kutu ayeba ni ka ndambu kaka. Mona za déjà na manager na za na mutu oyo ajira ka ba biloko na. Surtout ba page agir ka page na ye muto ande akomaka chaque matin quelque chose pour saluer les fans pour donner un coup de pouce na ba fans que ba continuer ko follow ye abilo ba bongo ko encourager ba fans. Mais ceux qui ont zo posta ba bêtise ba tout ce ko bazui bêtise on ba ça il y a mo analyse ma beza wa yo moko bêti direct na yo vandi na mbeto zo beta direct o sokoli kutute ozo mona pesa ki direct ozo beta ngo wana o sokoli te o la ni pesa na mbeto ozo beta direct ozo yeba ni pe na communauté siko lingi ba to ba loba te ba ko loba kaka ngana ka ko loba so muto répondre nga na zonga ka kutute na kenda ngana kendaka. Soko na lobby na keine sili na makamuna zaki na ngona kati ya mtema na bimisi sili. Yaka ko répondre nazate, na ko répondre te, na ko zongisa pete, na ko longola pe vidéo na ngate. Po nazo loba ya ko finga mutu te, nazo loba ka ko pesa conseil na ko pesa de conseil. Lere yo moko yebi ko so yebani na communauté. Mais ozui caméra na yo, na kati ya mbeto sokoli te, yebi peke caméra na ko fina pe place ya public. Le public est mobile au monde mais au sokolité au vandika na mbetu na ozi caméra oti obandi koloba mais siko so ba tu siko bazu vidéo na yo wana ba comment c'est la ngo ba ba comment finga ke on dirait a sokolité tala kutu poso a sokolité ta poso na pourquoi parce que yo moko permettra que fungula kinzela o sala ki vidéo wana so que sala kango to yebi kinga na za déjà vedette. Pour que na salle vidéo, je dois être préparé. Il faut na kota na salle de bena sokoli. Na bengi muto makia kanga makienga bien. Na tie kabelo na nga bien. Na fani sikoli boso caméra na nga komo loba. Yo biro ga esi ba Kim Kardashian ba ndenge ba mona bangala bongo bangala tout le temps bongo non. Les caméras comme dit boso a obi ke caméra ko kota dans 30 minutes. A bengi si ba makia ka ba makie.
Osa déjà star la communauté. Maquille-toi, fais-toi belle. Et puis, tu caméra dans sali émission. Au banana, tu as direct, tu as un mbetu. Allô, bandi ko finga batu, oza la kati mbetu. Na caméra. Mais bato ozo finga wana. Bango be bazana ba fan na bango. Bako linga komo na bongo te, bango be bako lukelo ba problème. Alors, ça là tout que ba faille za les belé te na ba biloko na yo. Il faut éviter beaucoup de failles. Que bato bazoe la place ya kozwe la yote. Hein? Ba Kim Kardashian baza ba vedette lokola bino. Bango siko basala kanini. Baza na bato ba makiaka bango, baza na place basomba ka ba mafuta na bango, baza parce que on sait déjà mutu ya public, il faut les robimi, on sent que waouh. Oza mutu suta osaka ba direct moko ezanga tina ozo lia loso tie loso wana na madesu ozo lia ka ozo filmer. Mais siko bato ba kolokota madesu wana na loso. Baba ndo sala ngo analyse parce que oza déjà mutu public. Baba ndo sala ngo analyse. Siko bato na ndi ba komi mabe. Non. Yo mutu osi filmaki ozana ba teni o ezana tina te ozupe ba loso na ba madeso ozo lax ozo lia pe monoko plein na biloko ozo loba au moment où yebi bien que oso bimi déjà na communauté batu ba ko lokota kaka mais na kati ba makambo na yo wana nde batu ba ko zo ba analyse na kati biloko ozo sa mais ce ko lingi batu ba sa ila ko ba analyse ya bien comporte-toi bien o bi ko sala direct na yo, ou ça direct na yo na 14h. Mais à 13h, appelle quelqu'un pour venir te maquiller. Bon, t'as déjà pas vedette, bon, il va roter. Pour te parler la binote, il faut poser la oh, bimi, par exemple, tu vas sentir oui. Oui, vedette na biso bimi. Mutu sa zoka posa atala yo. Oti mo kabel no ya bien, ba bongisi yo suki. Oti mo biloko na matoi. Olati no bien. Oteli mona liboso ya caméra no bandi ko sala ba direct na yo. Mais ce que zo sala mona ba dezo don dire mutu moko bo. Batu ba ko zo kaka na bilo na direct na wana. Batu ba ko zo ba teme kana kata direct no. Pardon, ba commencer la ngo ba analyse. Parce que ba faille c'est belé na kati. Évitons les failles. Il faut que bo éviter ba faille. Bino soit disant ba vedette, bo za ba vedette to ko boya te parce que ba analyse na bino so que salami batu batala ka pe belé. Vous avez belleté. Alors, il faut la prête. Vous allez prendre la prête. Comme ça, la kabisa la salaté. Comme ça, la kabisa la salaté. Prépare-toi pour faire tes vidéos. Prépare-toi pour faire tes lives. O yomoko, caméra na yomoko. Téléphone ya yomoko. Ndaku ya yomoko. Live ozo sala ya yomoko. Yomoko yebi ero salango. Mais avant salango, kota na douche. Douche-toi. Au doucher, tiens-moi poudre na yo, au sali-moi propre, aussi mon maquillage. Au sali propre kak po au moni. Miso linga pesa la gâter parfois. Ba tu peux pas mon appel, ba tali pe a CP la pe ozo gâter miso quoi. Comme ça ba zo fight. Et puis au sali émission on obligé ka finga ba tuté. Au ko sa live na yo ozo raconter journée na yo. Bon comme déjà ba vedette, ba tu ba yebi bino. Ba on a le bazo yoka. Batu ba yebi bino déjà bobima déjà na communauté. Os obligé o finga ka mutu moko bo finga ka moninga